Ursule Nengazawana, en soi, Ursule, Aza, Norbeng fité parce que, ok, déjà 50. Ursule, c'est une femme très jalouse. Assez pélarné, c'est moi, baningate. Tomona Gomez, ale kaka, a finga, mam si la bisalou, quel que soit. Oko le kato bandi ko finga grand frère na yoto grand sœur au finga non oko sala ngote et ça manque de politesse c'est être impoli. Gomez aloba ke si la bisalo la star talaka si la bisalo so kangi na photo donc oyebani aza mutu pamba pamba te so na comprendre maloba na bien c'est Gomez a groupe Simba pona si la bisalo Simon Ilunga ba bengi yote ba sono te ba téléphoner yote yo moko yé et puis biso nous sommes pas assoiffés royer ba ke ezalaki comment nanango atina ki mais noir ngo ezalaki on n'a pas besoin parce que on est déjà au courant de tous ces manigances là to ba bilonyo swana ba créer faux compte pour que ba ya ko sa nini ba ya ko finga sinani prisa kamushipi na konani na nini na ya TikTok kane basali Davina o amino longo wana Coucou Boloko officiel, bonjour à tout le monde. Balobi Gauloise et Abakou qui a vu Boloko officiel. Merci beaucoup parce que Boza toujours wana comme des vrais Abakou qui est toujours fidèle au poste. Merci Nabino parce que ba demande Nabino na yo kiango na moni ba commentaire na bo senga kinga boleli ngai par rapport au passage na Nabino non. Il faut na yo ki la bande ko na il faut na sala o bango balingi parce que musalo to sala ngo pona bino. Merci beaucoup, merci vraiment infiniment. Naza mena awa bo partager vidéo bo partager bino bobi kene tonton alobara kitoko bobi ke tonton MG sentir la sécurité ya suka baba ku ka lobara kitoko analyse neza ya ko vanda sala musala vraiment tellement kitoko bo partager bo liker et sala vraiment kitoko makasi les abaku qui je suis la boya Boya to soutenir produit na biso qui est membre si la bisalo l'impératrice balobi mwana nya mkongone la na cité miko na benga mama planétaire si la bisalo ba gros bisous na yepe ba mbote belé place azaleli na pesa mbote belé na saluer pe présence à mon vie à moi Gauthier business babi 10 livres ni ba benga mikolo yo out na retraite na binenga yebo na ba onction et belé ma foute eza belé lokola ya Aaron oh mataki likolo ngoma donc Tozar au CPLA, la deuxième émission, Torozalanae. Merci à tout le monde. Pourquoi pas poser au Chona Canada. Maman Zozona Inde, Magnota Chuchuna, famille Bissalo Mobimba, gros bisous na bino. Na pesi mbote na groupe Mobimba, babi. Groupe Mobimba, oh, et soutenara MG. En tout cas, merci beaucoup. Liliane Yagola, Libangano Yokani, en tout cas, merci beaucoup à Mamsi la Bissalo. Et merci à tout le monde. Batunius Balinga Bisso, Ope Basepila Nabiso, Mbote Ebele. À mon cordon aussi, Richi, na pesi Mbote Ebele. Naye les abakou ki naye quand na uta koloba na loba na ba émission na ngata on sala ba émission na ngai ngana sala ba analyse na ngate ki na sani ba musuba sala rapona sentiment non ngana sala ko na sentiment te ngata ngana sala musa na ngana sala ngo avec l'esprit saint bato balanda ba analyse na nga ba benga nga baloba ke mche makambo yo lobaka et porta biso ba solution tozo ba solution par rapport à makambo yo lobaka. Parce que au touche à Kabapo Moussous Oyo, ils ont guérir Batou. Et puis ça Batou espoir, puis vie. Puis ils ont talisa Batou. Comment est-ce que bénédiction Moutou hier n'est pas Batou Balou qui est là pour combattre. Tomona Gomez ale kaka a finga mam si la bisalou. Quel que soit. Biso bayaya na biso retonda au kola. Ba grand frère na biso ba grande sœur na biso des fois ba na obesa biso mabaku ba osala biso mabe tam so moni ba gogolio injustement osala le côté ba gogolio ba gangeli likambo yo yebite osana raison ba botelo raison na yo mais jamais oko le kato bandi ko finga grand frère na yo to grande sœur o finga non oko sala ngote et ça manque de politesse c'est être impoli. Et loko Gomez a sala na si la bisalu azalaka impoli. N'expliquez bino sikoyo. Nini pour ça Gomez aya ko sala ko finga o aza enene na kati ya musala. Parce que na ba vidéo et les kaka. Gomez a lobaki si la bisalu aza star.
talaka si la bisa so kangi na photo donc oyebani aza mutu pamba pamba te. So na comprendre maloba na bien c'est Gomez a groupe Simba pour na si la bisalo. Aza d'abord fanatique numéro 1 ya Mams. Gomez a demeuré na kati ya groupe Nzamba salié grâce à comme à Food City et OK le Nigeria en place à Kenda wana. Si Gomez a yako finga Mams ici là, elle était envoûtée par Belvi Kandi na Irsil Pechanga, banvoutaye. Banvoutaye parce que eza eloko oyo, au moins bango bazawana. Ne biso to soutenara si la bisalo to soutenara parce que a foutara biso bia benga biso na téléphone alo bana biso ke ni bo sala boye il faut ki bo sala bo ou bien ndeba bango ba benga bango ba kutana bango neti nga depuis na on défendre Mams maman planétaire na ibi numéro na été na benga ngate elo monter mais bango ba benga bango ba kutana ka ba futa bango ba mbongo mais biso eza volonté na biso total toza reconnaissant par rapport à Moussala Ostar na biso qui est membre si la biso la sai na mboka na biso asala Moussala kitoko azo kende azo evola otea critique ya mboka na biso libanda asa actrice o biso toza fier na ye mais le loto ya komona mutu moko azo saluer image na ye o aza collègue na ye ba biso to lingara to sepela te. Nous les vrais Congolais de pères et de mères, de l'oncle et de tantes, to sepela te to ya. Yango moni toya ko soutenir ye. Toya ko soutenir ye. Gomez tia salaka bongo Gomez elle était envoûtée en soi comme ça dans l'état normal Gomez a osala makambo a salate. Après avoir insulté, après avoir kofinga, après avoir ko humilié collègue na yo, conseiller makambo. A conseiller Mams makambo. Gomez til lelo nazo informé bino bande konanga bozola nanga partout na mokili Gomez a tikala jamais kozala kimia culpabilité nyoko la du jour au jour preuve en est que Gomez a tonga Irsil Pechanga makasi ba preuve ezali na comme na point Simon Ilunga na comme wana Gomez a tonga Irsil Pechanga makasi yango monaka elo moso ngi so moi vérité mo ngi elingi bima mona Irsil abimi a lancé message mo pour que embrier ba to actualité wana e bimate so elo mo ngi vérité mo ngi bima na par ya Mams omoni Irsil aye aye pour étouffer loko na c'est que ba yebi eloko bango ba sala pona muninga bino ba tubolo ba o Irsil Naza Bakou qui biso tozora na biso. O sa analyse moi au cap meni et ça là bien. Bo teninga rigueur te. Pour ça chic je te salue. Irsil ngazana en soi Irsil aza na ben fité parce que OK déjà ba 50. Irsil aza une femme très jalouse. A sepela na sengo baninga te. A sepela na grâce à baninga te. Et puis elle est orgueilleuse. Lelo Irsil ya lelo. Ici, il y a le président Gesho, président d'Acosta. Est-ce que Irsil y a Irsil Pechanga? Ou il y a Black Line, la période où Irsil a succès. Est-ce que Irsil a benga mutu président? A benga un président parce qu'il y a déjà au soir de sa vie, au soir de sa carrière, c'est à quoi il a été makambouté. A été le côté na benga président pour que Azalaka attaché na baninga. Et puis elle est hypocrite avant d'avoir une hypocrisie. Bango ba utilisera batu. Tous ces gens-là, les abakouk, bon se dérangera tête en bozo mona ma top mena bela, bozo mona papa Serge, bozo mona batu nyonso mena bela wana, oh babo ki sisi là, ba sali boy non. Bon se dérangera té. Calcul nzambe est différent na calcul batu. Na livre Esaïe na oluka verset wana na livre Esaïe nzamba zoloba vos pensées sont pas mes pensées vos voix sont pas mes voix bato wana pembeni ya Belvi nzamba tie bango wana po bayeba misala ya Belvi bayeba kokota na ye bayeba ko biba na ye bayeba ko loka na ye bayeba ko pumbwa na ye bayeba ba pratique bayeba secret na nyonso tout
tous ces gens-là, des moments top, Mami Lomo, Sekaba Bololé, Ba Marina là, Ba Tunyo Sowana, Ba Tutu, Ba Ma Étoile en tour, Ba Tutu, au moins Baza famille Libota. En réalité, en soi, dans l'esprit, Baza famille Libota. Ce sont des cartouches, Baza Massassi à lobby pour la belle vie. Biso baku to détruit belle vie. Asa star en boka na biso, asara musa na boka na biso comédienne na biso. On comprend? Ton a problème na belle vie. Oh to ça les guerre royale. Mais pardon, guerre loyale, je m'excuse. Mais belle vie nga zawana a construit carrière na katia potopoto na katia dans les noirs, si je peux dire. Dans les noirs, n'a construit carrière naie. Et aujourd'hui, là, Belleville, Azana Batomaka, c'est Kolobelate. Azo Luka pour le moment, au Luka Tamuta, au foot, à $10 000 pour que Ana Kolobele, n'ait biso, to le belara mams. Batunion son abino bozo mona ba démarrer dans les noirs, Batunion son ba lobaramabe contre mams. Na moment na temps favorable, na moment où on va permettre que non, c'est le temps. Batouana bako ya bako baluke la belle vignon sur les kakuna bako bimisango. Qui savait Moïse na akon Égypte na katanda kwa Pharaon. À l'époque Égypte, ils avaient une grande puissance, hein, le coup les États-Unis à l'élo. Mais dans la maison de Pharaon, il y avait Asa qui entouré na ba magicien, na ba loge, ba science occulte, ba nani. Mais Moïse aussi, il était là. C'est que Moïse, na kata spiritualité, il peut on a fou comme la banzamba Pharaon parce que asa mwana o akoli na kata ndaku wana ayebite ne bayemba alléluia papa kolo na ngai so bien ngote. Batia côté à Yesu te. Comment expliquer na moment moko boye Nzambe a utilisé Moïse pour qu'il sauve le peuple d'Israël. C'est Nzambe tinda ki Moïse na katanda kwa Pharaon, ayeba ndenge Pharaon lataka, ayeba ndenge lalaka, ndenge lamukaka, bato akutwaka bazaka ndenge nini, ayeba plan nyonso ya Pharaon, ayeba vie spirituelle na ye, ayeba ba classe ba kiti comment ayeba makambo ya Pharaon parce que ayebi ke mutoyo ayebo eza mission. Comment expliquer ba première nyonso ya Israël? Bana mibali nyonso ba boma bango mais Moïse ayo oboma na se amai. Planification nzambe na fongoli bo pour que vous comprendre. Tous ces gens là un jour non na nefo za muyibi. Belvi a régné na ye. A dondo na ye. Si ceux qui azo construit carrière na ye dans le bon. Dans le bon. Le sang de Jésus est qu'on justifié. Le sang qui a été coulé sur la croix et qu'on justifie qu'on gagne pour la justice. Mais ceux qui a construit on a katia mabe. Ceux qui m'a beaucoup naé et toucha biloko aux mabe. Elle finira par terre sous tous ces gens-là. Ne ba encore masasi pour na lobby. Bino bo banga na binote. Bo banga na binote. Vérité dans la rateti. Simon aussi, Simon Ilunga, so Simon Ilunga. Simon Ilunga. Amena Simon Ilunga. Ba bengi yote ba sono te ba téléphoner yote. Yo moko yé. Et puis bisouer. Nous ne sommes pas assoiffés à que les alaki comment on n'a pas besoin parce que on est déjà au courant de tous ces manigances là. Mais yo parce que au sentir que nous allons vivre dans culpabilité. On peut vivre dans eloko oyo ezo oyo konur vino lob ezaneti aussi mi makila innocent. Alors on yo l'avait pour na yo. Ndé loko yo sala et a problème. Mais il y a que Lelo lundi, lobby mardi, 3e jour et coquille. Et quand lelo totike lelo lobby, ce qui yo ye kolobate. Parce que na yebi na minute basi ba bengi yo, basi ba intimider yo, basi ba calmer yo, basi ba doser yo, basi ba changer yo likamakanisi ba la question comment si la zama b.
Naïbi qui est dans moment au serpent derrière celle qui n'a dit à souffler déjà. Bah si bah séduire parce que là-bas on se dit des gens. Bellevue a coûté maman top na katia ni na katia musala mais à séduire maman top à comme famille Libota. A coûté aller ma bana papa aller ma bana na pesi ba mbote belé na linga vieux na makasi. À séduire comme famille Libota. A foutre bango combien? A foutre bango combien? Papa Serge Mouta fou la belle vie. Na film né à passer patron. Oh, on a violé la carte de film. Film, on est fou la belle vie. Papa Serge Mouta fou là. Na maman qui couple na maman ndaya le ndaya. Mais les lo belle vie a comme ko utiliser papa Serge ko la moi l'année à Moussala. Na ba salaire oh eza pas moins et comment je sais pas ce comment tu vas $500. En tout cas, je sais pas. Naïbité. Yango on a les abakouk. Moi na mobali au Simon. Et le retindi aya aloba ezanini parce que bazaki na contrat mo bo faki basala. Ba lekeli mayele. Au moins le sali cop na mutu. To peso temps. Amoni qui est obino bolaka qui est bosali en côté. Donc ezaba compte à rendre aye sikoyo pour qu'il ça nini aye pour qu'il dévaler ba secret nyosona. Donc ceux qui va penser mbongo na oluka a lobelote. Donc nous les abakou on n'a pas besoin de ça. Mais comme tu nous as promis viens parce que yete biso to ya. Parce que na moment oh ba téléphone na biso makamno essayer déjà. Na lupa on a bino abakou ki baza webi. Simon Ilunga, Babakou qui bazan na lupango na bino. Na quartier na yo entourage ya des abakouk. Ta mususu bande kwa mwasi na yo baza babakouk. Faut y ba place au koti ba kota bongo te. Place au koti ba kota bongo lo biso ye biso to ya. Ba preuve o bisa ki Gomez ki ba preuve boy biso to ya. To ya nango. Oui, on va venir. Toti que le lobby so webisto ya. Pona zonga siko na sujet na nga liboso. Gomez Bijou, la reine, Davina, Da Costa, Gesho, na Bololé. Ce sont des gens nani presque comme chipi. Ce sont des gens oh déjà banvuta qui bango. Batu wana baza batu basala ba sortie médiatique pour la kwataye collègue na bango. Basala ngo pambate. Baza qui chargé na spiritualité. Est-ce que boyebi ke na moment oyo Da Costa ya aleka la télévision ay ko tutoyer Sila. Alors bi que yo Sila wana. Moment wana ezaki ba on a préparé accident moko ya makasi pour na Sila Bisalo qui est notre mams. Je m'excuse et loko elo ba matinga na lobiango. Ba on a préparé accident moko ya munene pour na Sila Bisalo. Mais Dieu est grand, Nzambaza bolingo. Nzambaza bolingo, Nzambe oto sambe la Nzambaza bolingo. Makamo na olo moment Da Costa yebi angote. Tango barate, batini Da Costa. Raison Da Costa ezanine. Avant de rejoindre SB. Et ça là ceux qui Babenga ici pour jouer, on a contre temps, ce pendel, je ne sais pas. René Kossi, aïe. Et couvrir place Ouana. Même c'est là juste loué. Apprécier mon tout par rapport à Moussa la Sali. Malgré Da Costa à 8 ans, mais quand même, René peut jouer en bien. Da Costa c'est pas dans l'eau. Est-ce que ce Moutalobi Bongo?
Ndeza cause yo leki na télévision oya ko fiko tutoyer collègue na yo aza ene na kati ya musala. Et puis on remarquer la sortie médiatique na bango ya impolitesse wana. Papa le maire lo barelo roté. Équipe mobimba ya groupe Simba ba lo barelo roté. Et puis toyebi groupe Simba eza groupe moko eza na discipline ya makasi. Eza na discipline moko eza makasi. Mais baloba et l'autre côté na ba sortie médiatique na bango nyonso. Wana ba ko raté si la bisa un accident nde batinda ki dako sa makambo ayebi yango te. Au moins nde batu musu bakufaka. Au moins nde batu musu bazora ba touche ya makambo obino boyebi te. Boya okota na makambo oyo boyebi état d'esprit ya mutu. Est-ce que bino boza kuna? Est-ce que boyebi état d'esprit ya belle vie? État d'esprit ya ndeko mwasi wana masido. Bino boyebi yango. Ah, trop tard quand il a mis sous moi qui moi sur état d'âme les a bien té. T'as là au moins belle vie na baza belle vie ça moi si moko eza passi ou comprendre que à cause ça la mutu mabe. T'as là quand moi si mobimba aller là ka so gangeli aleli. So accélérer ya bimisi ma misu. So retombo ki ami kitisi. So kanda le ki a sombelo mutuka. Akabeli mbongo yaya yebisanga mobali nini to mutu nini oyo akondima ke mwana mwasi wana azana mabekati na ye te bo répondre ngai ba réaction de kona biso bela akana koloba mingi te Vierge Marie Sainte azara na iso gangele makasi mikitisi soko accélérer makasi ya leli. Ce recan est qui m'a cassé, Aza capable de ressembler même outre-main lupango à Pessio. Est-ce que moi c'est à Bongo, aux années Nandako, ba belle famille, na yo ba ko peso rapport ya mabeto ba vazé na yo, ba peso rapport ya mabepo na moi c'est à Bongo. Yo ndima. Oh mais la oh mais ça dit shit, au kabwana famille na yo, au kabwana maman na bino. Pour que moi c'est nga lobarate, moi c'est nga akakolobaté, moi c'est nga bolamu eleke belé, moi c'est nga. Mais en réalité elle n'est pas comme ça. Il y a un siko pour comprendre makambo na oloba, il faut connaître la spiritualité ne koyeba. En réalité dans l'homme c'est l'esprit, c'est pas la chair. Yeso on est au katela batu mangala. Alors répondre batu mabe, yeso on est tout la to bordir. Ce qui est sur ça qui est lo oyo na ba passer nyos toujours mona mineno passer morotenga ndima yeso ko tena église na ye bango lo ba ke jeune no ya panza ba église abatu parce que yeso bande ko pona batu yeso azaki na ba caprice na ye azaki na makambu na ye mais na bo moto soko telobi oh muto yo apia mwana nzambe te yango ba taxer abiki aza soki Belzéboul mais en réalité de Yesu c'est un Dieu. C'est comme si aussi avec Belvi Kandi. Ce qu'elle fait là, en réalité, elle est loko mususu. Des fois, moi j'ai pitié de vous, bateau bozakuna, fubo sambela. Vos carrières les a étouffées. Maman on peut top on a page ya munene. Les amis de maman top bakenda wapinga lo bakamaka bakenda. Depuis Gomez a finga grande sœur na ye. Po bango bazaka bana miki. Aya finga grande sœur lelo carré à Gomez andeni. Gomez na poto a sali émission na poto par nani Gloria Olangi. Ba poser question akoki ko répondre te. Alobi eza réaction après action. Siko action wana. Action wana yo zala kitango action de salamaki. Qui t'a dit pendant la qui sait que ba message qui n'est pas producteur non c'est si la bisala muto tinda. On a une preuve. To imaginer kaka. Ou bien ba mvouté yo. Yo pondimi na yo. Lelo ça sans valeur. Ça sans valeur. Donc ba film ko tourner ba film. OK no ba Nigeria au bet no ko beta mais oza la réputation à malamu to bi ke mwana mwasi a finga batu. Ozo éduquer batu te. Bino boza ba star ndeni boza mitema mikusa lokwa ba soso boui. Star aza muto a mutema munene, aza muto a supportaka. Mais vous c'est pas le cas.
Non, comprendre, binoté, bon, star à l'olenge ninda, l'olenge kani. Oh, le balango bangala, l'olenge kani. Si nani kamushipi, oh, nani, comment on est nani? Prince kamushipi. Bah, si mi sepe, maman na touche. Bah, créer sous faux compte. Bah, créer faux compte pour que bah, yako sa nini. Bah, yako. Kofinga sinani Prince kamushipi na konani na nini na ya TikTok. Kane basali Davina o amino longo wana. Siko bazo batuana bazo appliquer makambu na bango parce que na kati na esprit na bango baza na bonzambe te bonzambe ezati. Davina pour apporter affaire kofinga si la bisalo. Combien ya bapel o batu ba benga bazo condamner bazo accélérer bazo ba sepe na acte malgré azo sala ba vidéo zo menga millionnaire mais il a reçu des appels o batu belé ba lobeli mabe. Davina pour nenga zawana. Bola na matalana na te. Il y a des gens qui ont benga et lobelaye. Poba kanga ya gola. Ezaki ya gola bolokoko, Miss Lolo, Sam, Barez. Quand ne ba kena ko funda batwana. Ya gola po ba zoyer, ba on zoya gola te. Il fallait qu'il faut utiliser marabout. Matière il faut pas qu'il utilise marabout pour qu'il bazo ya gola. Ba non mona ya gola te Miss Lolo batikala ko mona été. Ba mona ka mukongo moto epela na sima Miss Lolo. Quand nous venons à la télévision pour défendre notre produit. Tozoya en tout cas Tito le baraké deux fois il faut qu'il bo sunga biso. O tinile ngata moi ko kabo ça la bien, moi crédit ça la bien parce que to bundra bitumba o eza molimo. Vous pensez peut-être que non, c'est un combat de la chair, que yo, nous, non. La dame là, elle est prête à tout pour quoi il s'amouille assis là. Son problème avec lui, c'est quoi? Avec elle, c'est quoi? Résistance et membre si la bissal ou AOCP la nangote. Tant que si la vivra, elle est en train de vivre. Elle n'est pas en paix. Pour souci n'a pas souhaité sa disparition si la bissal. Et Sili, et yena leki ayaya. Na papa la bango, adoptif. Bango wana, si la longwa, ba piko la ka si la longwa, azo étouffé bango. Oh si la sunga si la, oh si la sala boy, oh si la mema si la, oh oui to boy te bazayi ba camarade. Siko pour le moment, à part si la amemi nani mususu, asungi nani mususu, mbongo esili. Ba relation ici, succès ici, mon thème là moi ici. Oh. Donc ça on va pas, c'est pas mon soir au sala ngote. Il y a ça mon makambo. Mais pourquoi au sala musalate? Merci. Yo mi pesi ba conjoint na au sala 2 ans na retourner té. Vous pensez yo kanisa que aux a spécial so extra non. Au bon c'est que aux a moi si. Moi, c'est à nous, on a du jour au jour, on a du jour au jour. Si on a un moment où on est sous scène, et l'on est pour Sani, et qu'on est sous Makasi, GP Kitty, bah toi, si on est dans ma canisse, ozala, te au jour, jouer, bah tu vas calculer sous te. Yo, mon kobomi carré, non pour la nini, complexe. Na mo tema mabe. Na mo tema mabe. Alors bon mi tungisa te tango bozo mona batuana kuna batuana bazaba matière na biso ya lobby ce sont des abakouk lokola mam si la za na bango problème te justice en Zambiza ya gabia lobby yango so te misika moko misi non si la salonine réponse ezate ba ebisanga ki azara mabe yo mukolo boy mata pe na maternité misi mwana obo anticiper moi si o sali pe libala na yo est-ce que yo za mutu yo za mutu penza ba kokosa yo ondimi pe mukolo kwa yo ba bisa ke no aza mutu mabe ondimi neti tantini Guylaine aina si la poani aina si la juste karapo asenga so il faut si la abalele moi si pourtant yo ko zo problème na libala na yo koma ke sila tango bana okufe la bana e koma ke sila muta contribuer na libala wana
Si comme tu contribué à libala na yo, yo comme le roi moi city. Actualité à base, ce on dit comment témoin moi ça comédien na ça likambuté obimi. Somme comme actualité moi na moi ça soit ni ça mams obimi. Donc libala au monde va payer soit libala et troubler au mutu. Et comme ils sont instables en esprit. Oh, ils sont sans valeur. C'est déplorable pour vous. Eza mawa. Simon, que tu viens ou pas, nous on est déjà au courant bateau bazaki Simon Kambouana. Koya na yoto koyate et le bel biso le côté. Et puis vérité finira toujours. Finira toujours. Parce que la dame là a autant la malédiction. A autant mon bisaka boka ou qui a malédiction si mam kongo na e. Cameraman a outi okufa wati. A outi okufa. Jeune garçon zanna no makasa a outi okufa. Bolobeli yango te so ezai pa na biso nde bongo oloba. À la prochaine azoya. Mathieu Zoya tokuta la prochaine benga na plus 243 89 740 78 74 89 740 78 74 ozanga moko MG Sentira sécurité Yasuka Yababa Kuko. Na pesi mbote na ye moko balobi Dorcas Boloko ko Gauloise Abakou qui a vie. Gros bisous à vous tout le temps la prochaine sur qui bye bye.